Oyo a bêti 1 million de vies, n'est-ce pas, il y a 48 heures, donc n'a jamais fait n'a musicien congolais tout depuis que le Congo est Congo, même si au Sekousi bao bakenda voyé, n'a bo baza après, n'a bao baza na tangu na donc au monde que mutumoro te au le kaneka donc ba musicien congolais o mike ba sali ba nzemo na bango ba covid-19 ba yembi mais nzambe na bango yemba ki na été mafanika na palin azobeta guitare TV5 ba mo rejoindre comprendre que non nzambe wanande na mais ba wana misusu ba betaki wana ba koti ba studio ba sali ba nini ba lati bilamba kitoko etikalo le quand même pas na ba RTVS 1 c'est Léo na mo karabia ozanga ki papa et puis okoma okamisa nanga moi trop okomi ko déborder ko finga ko chrétien mutu oyoyo bana misala ne ba lekio na mbongo donc bana misala ya mobutu ya fali ba lekio c'est le na ba position de vivre mais aux autres chrétiens ba to bongo donc naza déçu na yo komona mutu le roi yo c'est yo et puis na F victime wana so bena musicien qui ma orchestre ni na Congo na mobima na ndenge mbona mabete na ndenge vérité na ndenge bena mabete musicien bena so kimi na F victime ok na orchestre nini na Congo tim ban orchestre moko te na Congo na ba mviara do ba vivara kitoko ya kitoko orchestre bele bozana ba Congo na so bo kepoto so bozara leader azayaya leki aza musicien beta pa yaya so bo ke kuna na leki na mo pa ko zonga nete ambassade bosana bino kala do bo kenda poto kala ya kala so bo sale rire ke na minute o yaya mutazara leader leki ne pas za na orchestre yembaka o bo ke poto en tout cas wana na mona masalanga kabu ya Mexico ya fali ko kipe bango te donc il y a face Bill Clinton nzambe ya banimentaire longwa ki maison mère oza sûr que ceux qui ezaki que yo c'est le longwa maison mère bila tikali baninga ba recruter roi David d'abord on a Bill Clinton to baninga ba recruter brigade Sarbati que j'ai sala passant bon alimentaire le roi brigade baninga ba récupérer pemena na Clinton chabwaka na limité kene kutu nandimi kuté même prince d'Angola masananga na Angola do Mexique nandimi kuté ke ba frère wana tout ba alimentaire na tout na tangi so baninga ba boka pemena dangwe do piné train nga boka ye moko mais le roi yo c'est incapable aussi là depuis. Salut chers internautes, partout vous êtes dans le monde. Abonnez à biso ya Idéologie TV. Donc ce bon morning on a télémé à l'attaque valable les défendeurs de fallait pour au monde. Sur la télémé na Robetara Masolo mingi ya Mobutu fallait pour aigle de la musique africaine et puis numéro 1 Zambé à Batunya surtout na kati Congo donc rien à dire. Donc sur la télémé za la ka pour nous pesa bino ba annonce. Il y a artiste na biso ndengeni na za ko évoluer ndengeni ba musicien surtout ba en Europe donc wana na remixer na bino ba abonner na biso bozala moi trop amoureux à bonne musique et donc quand on parle de la bonne musique on va directement Fally Ipupa Nzambe na binonyo surtout on a donc dans ndenge RDC et puis numéro 1 il y a Afrique centrale donc oyo a bêti 1 million de vies n'est-ce pas il y a 48 heures donc n'a jamais fait na ba musicien congolais tout depuis que le Congo est Congo même si au Sekousi bao bakenda voyé na bo baza après na bao baza na tangu na donc au monde que mutumoro te au le kaneka et donc c'est votre humble serviteur Cédric Fambe, l'attaquant valable de Fally Ipupa partout dans le monde de botala ngana ba réseaux sociaux donc ce bon morning na télémé na ya beta na masolo ya King Fally Ipupa aigle donc wana na pesa na bino bambote belé ba abonner na biso ya Idéologie TV bo continuer kotala po ba news ezarande pa na biso et à cet instant il y a rien quelque part na internet monsieur c'est le roman côté les canaux donc pour na minute muta simbi marambo ya musique na Afrique eza Fally Ipupa donc sur na télémé ezara pona annoncer bino ba nouvelle ya Fally na marambo ya na 2021 2022 mais le roi ton na 2020 c'est qu'il faut na pesa bino ba sango ya 2020 donc wana na 2020 to mona ki bah événement aussi que l'événement du cercle les alagi na mois de février ton les cas qui n'a pas bino qui non nous les robeta manabexi guichet unique et beta magi pe sali plein il a craqué donc ceux qui zagi pona ba frère na biso ba sœur na biso ba combattant na ba combattant c'était na habité som sous na minute au Fally ndenga za na Paris tom sous ba linga ba kanga na maire de la ville à Paris pour le roi sala je ne crois même pas Jackson à sala yango déjà de son vivant donc malgré tout on a mais bexi tondaki kaka surtout le mois après Covid-19 ba marambeleki ba musicien congolais o mike ba sali ba nzemo na bango ba Covid-19 ba yembi mais nzambe na bango yembaki na été mafanika na palin azobeta guitare TV5 ba mo rejoindre comprendre que non nzambe wanande
na mais ba ona misusu ba betaki wana ba koti ba studio ba sali ba nini ba lati bilamba kitoko etikalo le quand même pas na ba RTVS biwane l'équité na ba RTNC l'équité donc l'équité na ba chaîne mo le ba TKM baraga ba antenne A ba chaîne moko mike wana siko nzambe na bango tanga bimisi kaka kitara na zoyemba kaka dans le monde confinement fallait un monde donc malamoko TV5 et jouer on pona la sabino que non ye wana nde nzambe na bango wana donc nyoso tuba ya mingi ya kolobeza pona koloba pina ndet miso ba mingi ya koloba mbanga pasi te nga mingi ya koloba pona fali popa ezape aussi la te donc nga na lokole bali. Donc na minute ndenge za boye bo continuer ko s'abonner na Idéologie TV pour kuna na kati ona makamba kalizala raté kuna zaka makamba sika na sika ba innovation à tout moment le rôle bato sinzamba pesa bango vie quoi donc le roi biso dia tozo ba vie éternelle tinzambe moko yana ba fali pour pato zala wana donc ndenge Idéologie TV za donc makambe bano zala wana ka sika donc bo s'abonner pour bo zala décider na Idéologie TV donc kuna nezaka makamba sika na makamba sika jamais to sala rediffusion jamais to zongela makamba kalo c'est les cas sona baneno boni sogi après to yo zongela rien donc wana nazomona le gouverneur Olivier Matombi motema ya Jackie donc merci encore notre directeur du marketing Edi Badiata wana nazomona Pascal Duif donc abonné na biso ya Idéologie TV boko bara toujours wana po makamba ezali masangweze belé bokolemba te ko s'abonner bon mona ba makamba sikebele oya dans la minute ndenge za boye nzembo na biso ya chef atelier kunyanga isebimaki o esimbi lelo Congo Angola donc Afrique mobimba bazo comprendre te chef wana yemi wana télé wana zaka na orchestre ya nani donc asuna télé mi bezaka pono bana bino kino azala na F victime ya numéro 1 ya Congo nzambe na bango fallait pour pas di king bakisela autrement dit aigle donc lelo na minute ndenge za boye bakola internet bango moko bakomi ko senga pardon na marambo fala zo sur internet n'est-ce pas s'il y a 48 heures 1 million de vies na générique ya allo téléphone nanu ezalate na ba mission congolais o ba évoluera na Congo bon boyo kanga malamu ezateke na ba mission ba évoluera libanda ba mission congolais o ba évoluera na Congo nanu basala marambo ya bongo te n'est-ce pas s'il y a 48 heures 1 million de vies donc il fait ça le marapa nzambe na bino fallait popa donc ngaso na telemi wana taka valable ya king le défendeur de fallait popa na lobela wana ka makambo ya F victime bomona ki batu misusu basalaki so bandenge nini mais mobutu azo résister azo lakisa bango ki non azo mata azo kola na succès na âge na beauté zo bakisa makambo nyonso te zo bakisa batu misusu basali moi babilo moko boye o bato benga acoustique mais bango basali acoustique te to acoustique to ebezala live kinonga monde na telemi be pena na bani bena ko beta pena ba nyokalese ça dit bazo beta kitoko ka pena ki mobutu azo yemba bazela na nu mais bango basali ba acoustique te ba kena ba studio ba beti ba monter ba remonter lisusu ba boaki na ba mabanga après ba yena ba TV ba ko sa batu eza ba acoustique di pona olakisa bino ki bo pika bana après ba 1 mois ba nini boyo sala ba soki ba 500,000 vie donc même pas 48 heures donc nzambe na bino zo lakisa bino ka kino marameza esika ebele ko yende ka ndemu taper sarabino marambo aza le seul artiste congolais à 5e génération à salina ba mission clip bango tuna poto ba beti générique donc tout monde na ba quartier latin na ba wenge maison mère ba BCBG mais na niveau ba 5e génération donc tellement ya numéro 1 guide na bino il faut ya bandara donc wana kutu na sepela po bino moko bozara concert ngo boye bara celle mutaliboso na 5e génération même ba mission poto ba ke ba beti ba zongi zaraka mobutu donc azar artiste oyo bino nyonso te le bas le grand mopa au papa na biso que j'ai salué en passant suivez les guides donc bozala wana ka po bolanda ye soka sali boebolandi soka telemi boebolandi akangi photo boebolandi donc masoleza pene belema mingi mais nzambe na bino azawana beaucoup de respect faut bo respecter au moins na mutulo yo sele yo scram bo skizenga ba abonné na biso fona tanga ko moni pas za muke azanyama muke c'est le scram yo nzambe à 5e génération a fouté là yo ba séance à studio après c'est là ba marambe belé pour na album na liboso F victime et bete là yo mais na comprendre te si bitimaka be po senga biso carrousel en clip to boy mais bino bolo bara wenge na fingi wenge te mais na lo bana yo et bino bolo bara wenge c'est le na mo carabien ozanga ki papa et puis okoma okamisa nanga mo trop okomi ko déborder ko finga ko chrétien mutu oyo bana misala ne balekio na mbongo donc bana misala ya mobutu ya fali balekio c'est le na ba position de vivre mais aux autres chrétiens bato bongo donc
naza déçu na yo komona mutu le roi yo sele yo ozo finga sous donc grand chanteur ya mboka na biso to respectera lelo papa papa Lutumba kufi atikeli responsabilité ya bana OK le rôle avait na biso manda sainte yo sele ozo quand même na ba audacité oleka na ba TV ozo finga quand même faut za quand même mutu éducation ni no pesa pas bano yo robota ndenge lo baroza para français pour moi pe na présenter mission Cédric Fambe naza para français donc je salue ma fille Bénédicte Fambe depuis Paris donc oloba éducation ni no pesa pas bana na yo pozo finga mutu le rôle manda sainte donc mutabeta ba Ibrahim ah c'est Léo tous a même batugo koloba pe ku kombono ma mingi za lokana ofulu na oselo ma publicité po biso ça la publicité mingi ya produit na biso F victime ezo sa ba marambe belé nazo mona bato belé bazo komalanga ba message bazo benga benganga ke fambe comment Kusto Mopiwi amona nité na clip ya générique ya allo téléphone Kusto Mopiwi fona ibisa bino loko bato ba internaute bokoma ko publier ba marambe susu bona ebité congolais ennemi congolais zara congolais do bozo lugela F victime malheur pona nini do posa na bino zaka ke ba mission ba kima so ba kimi bozwani et puis na F victime on a sobena musicien qui m'a orchestre ni na Congo na mobima na ndenge mbona mabete na ndenge vérité na ndenge bena mabete musicien bena soka kimi na F victime OK na orchestre nini na Congo orchestre oba musicien F victime ba via ezalaka na ngote na ndenge mabete donc na ndenge mabete na zolo baraka F victime ba orchestre moko te na Congo na ba via do ba vivara kitoko ya kitoko orchestre bele bozana ba Congo na sobo kepoto sobo zara leader azayaya leki aza musicien beta pa yaya sobo ke kuna na leki no pa kozonga nete ambassade bosana bino kala do bokenda poto kala ya kala sobo kisale rare ke na minute o yaya mutazara leader leki ne pas zara na orchestre yembaka obo ke poto niveau poto petit no zana ngoposa azio ba répétition ka po bana kin bo me ko kita boko ko mata Charles de Gaulle bo kita kana kata Charles de Gaulle wana opeso bena mukongo mapapa pena donc romona pena ke yewo kana ezokima kanga azokima donc iko sala erreur wana te po ba mission na yo ba mission na bino bazana posa ya poto lokola mutazana posa ya mai na désert do bo meka kuto sala erreur wana te do botika F victime ngani na poto ba na mito kuto ba mission na biso mobuta tini bango do mutu na muta kenno sala loka lingi o na kende Portugal kenne Nathan za na Paris atikali na Paris ambassy Prince Rassa les bourgeois ana minute na Belgique Emmanuel Macron de F victime azana minute na Belgique donc ba misi bazana belé wana ba misi wana bazana belé ba kepe na Belgique ba keka na katika ya tourisme ga ndenge zara po donc tozaka na confiance na bango ba na confiance à musala ya F victime po ba bika ndero ya F victime en tout cas il faut pas que le bête ta porte l'orchestre HR donc sans F victime ba mission na biso faut pas que bête ta porte l'orchestre Rihanna pour l'orchestre na bino na Congo papa année passée tout temps na mission congolais nino année passée à voyager à Beti plus de 10 concerts libanais au Congo à part Mobutu plus de 10 concerts mission congolais nini oya vouloir na Congo na monité mais année passée na année na ebité ba mission na bino ba na posa ba ya F victime donc pour la information na bino monsieur Foboluga boye bagé ba mission na bino baza na posa ba ya F victime mais to ozwa bango te nandeko na yo wana yemaka pa na yo azaleki na yo so pe mwanaka so pe cousin so pe na azana posa ya F victime azana posa azo maman na ngana ebisa yo ba mission F victime en tout cas wana na mona masalanga kabu ya Mexico ya fali ko kipe bango te donc lia face kabu ya umela donc banimentaire wana misusu wana déjà ba sila na bango kala lokwa ba sele ndeti sele yo mutu lokwa sele na ndenga mabete vraiment nazolo belo pena ma mingi pour frère nanga au moins gafe moi trop yo peno za sir ndenge Bill Clinton nzambe ya banimentaire longwa ki maison mère oza sir que ceux qui ezaki que yo sele longwa maison mère Bill atikali baninga ba recruter roi David d'abord on a Bill Clinton to baninga ba recruter brigade Sarbati que je sala pas ça bon alimentaire le roi brigade baninga ba récupérer pe mena ma Clinton chabwaka na limité kene kutu nandimi kuté même prince d'Angola masananga na Angola do Mexique nandimi kuté ke ba frère wana tout ba alimentaire na tout na tangi so baninga ba boka pembe na dangwe do piné en train nga boka ye moko mais le roi yo c'est incapable aussi là depuis Bill Clinton la longwa maison mère puis bano singa Bill Clinton a boké lo moko yo ça et aussi la kala c'est aussi la kala donc Maxine Nzambe dangwe Bill Clinton McClinton chez Piné à train na zongi na ngai wana na yesu na mona kuna ba mission na bisona
Tota moi ba petit extrait ya nzembo na biso ya Batugane ba sa publicité ya ba Léopard de la SAP ya Congo, ne ba sa publicité ya chef na biso Pichen Kalombo Boloyangi, titre nzembo nezo bima champion kala mingi te bo mona yango donc juste awa na oti la bino moi extrait bo mona comment marketing et comment longa na niveau ya batu ya F victime et comment kota tina ba niveau ba famille na bino. Po bato ba sali makambo wana bana bango bato ya F victime te. Donc Léopard de la SAP donc bino mo bota la niveau ya publicité à Léopard de la SAP ba sala pona nzembo ya F victime ya chef Nabiso Pichen Kalombo. Et puis bati la bino moi une petite minute ya extrait wana ya nzembo ya chef et puis on se retrouve tout juste après. Tokos Aigle. Boloyang Eko soyota. okoma lokola Papi Kalombo Eko soyota. ba finga Aseka. ba tonga Aseka. on ferme la prison, On ouvre les écoles. ouais grand chanteur en mboka na bito balobi bolo Yann. Papi Kalombo balobi vitesse ya chanteur de Jexi Et Sili. trois clips lokola We Are The World Hola. ipesala na Saint-Gélier na pas Na Paris. où est le mal Où est les valises? ayembeli champion Katereka champion Katereka en direct de Djobu muninga lipata Bamongo. akanisagaza ujana Akanisagaza ujana. Azala mangwele. Azala mangwele. balobi akobeta fali akobeta na kacha besi akobeta fali akobeta na kacha besi akobeta mata matoyo mata matoyo Master. facha bunda kate Master. fachi class ofele Master. okia chikonga class Master. okia chikonga class Master. klatifa Natachela. check. Voilà, on a déjà de retour na plateau na biso. Tous un programme ya matanga lwa bobi ke oza F victime to pe saraba sango ya F victime. Notre cher artiste et musicien, le buteur du F victime Junior Motokwa, ou abungisi papa nae. Donc programme ya matanga ezaboyi. Programme des obstacles de papa Eugène Ndongala. Lieu de reculement se retrouve dans la commune de Matete, au quartier Baboma, numéro 60 bar D, référence bar Evoloko. C'est samedi 27 juin 2020, la levée du corps de la morgue de Mabanga, à Yolocide, à partir de 10h30 pour l'enterrement au cimetière de Kinkole, Nouvelle City. Donc, courage à toi, mon frère Junior Moto, quoi, le meilleur buteur du F victime. Donc, tout ça, ok, on a eu. Malgré la musique, matanga pesa musique, mais tu compatir na yo batunya surtout bolinga Junior Moto quoi, bo bengaye, bo komelaye, bo encourager et ça la moi bien pour aza buteur ya F victime dans la côté champ et vous me la ratez pas naé. D'ici là peu après ba marambo surtout bo mona après c'est sous single ya sika chérie je t'aime oyo qui na otama ba photo na ngona po bo mona po et puis ça marambo po buter au betel boso poisson d'avril. Tant que bimaki boyoka kibino moko donc aza sou mutu ya la tembete donc chérie je t'aime tant que zoya en tout cas na bisabino yoka kombo chérie je t'aime. Donc là je profite encore pour nous lever là de longues jambes homme Nathan Mukala oazo pesa pentembo na titre ne pesa na kati ya F victime petit enfant. Donc à eza na F victime donc tozo pesa ra annonce ya batu na biso ya F victime ya fallait pour pardon vie artistique mobimba ya fallait et puis ya F victime. Donc Nathan Mukala zo bimisa susu titre na ya chérie je t'aime et ya petit je m'excuse ya petit enfant et zo bima kala mingité donc bino motambo yoka na yoka nzembo wana selanga ba vocal na bisayo j'ai des larmes aux yeux. Donc na yebité mission 5e génération ba mission bazo vete na 5e génération nana ko sala nzembo kitoko na risque ya wana ba leader na bino ba banga ko pesa bino album ba tie ba nzembo na bino ba mission na kati album ya yemoko président et melina moto ya président et bien que bon mitia mabe. Donc ba mission 5e génération d'orchestre monsieur bozamité mamabe. Le album ya président a tie ba nzembo na bino de façon que bino moko boko na bino makambuti. Par rapport à ye ko pesa mo ampleur temps ba yoka ye ba profiter pour yoka bino mais donc na ye ba nzembo moko te bino na tinel ni na atana ba téléphone ba tezala rati. Donc bon melana président na bino lupemba donc président sala ke bana ba petit chose na bango zo travailler na bango na po ba komi déjà ben productif luka ba tu monsieur ya sika. Wana ba single les amours belé mais
Nous sommes tous en autant en rapport à l'élo. Dans la mission, monsieur, on a beau continuer à s'abonner, bon mon makamba sikara ke banuzala, binomo beau comprendre que est victime des amakamba. Donc l'élo ba oka na tangi wana ya Nathan muka la petite enfant, chérie je t'aime, ya Junior Moto quoi, Amour Eva déjà ya chef na biso à télé kunyang Sebimaki et puis Nzembo susu ya chef na biso Papi Kalombo autrement dit Bolo Yang champion bimi wana do bino mombo otiko landa boto tala donc na tangi na ka 4 wana mission na bombi za na ba surprise pour na émission ya prochaine émission auto sala donc bon mon susu bo découvrir sous ba porte mission donc mingi na senga na bino bo continuer ko s'abonner na idéologie TV pour ya ngondeza marambo na niveau internet donc rien à dire basangweze belé ya oloba ba nouvelles ebelé basangweze belé surtout kota ba alimentaire na biso ba alimentaire ba sali ba misala au même na Bill Clinton a félicité bango nzambe ba alimentaire nyo surtout a félicité bango nzambe ba alimentaire nyo surtout a félicité bango au Bill Clinton ko tuma ba souzine ba bima ko ma ba DJ Arafat que son âme repose en paix ba komisa ba sala ta ba idéologie ne ba loba ke na wana za grand bongo yo ba misusu wana donc minga le belo kutezate po ils ont déjà improductif na Congo na âge na yo sili avant les Kambakama donc et kokota kutu tia sila mais na âge na yo ti d'ailleurs sili très tôt donc au kutu vena biso Robert et kokota asila mais asila na âge yo za na ngoti d'ailleurs za na jovene ba bangolé ba lobara aux ana jeune aussi très tôt mon frère aussi là banda 2002 so 2003 ba Bill Clinton salonga maison mère ndeko sila no bemba mo wana donatala ko concert na bino moko be na fikini ozoye mamengia mazolela courant c'est léon na lele courant mais courant c'est na fikini donc ozo komisa we raté we razo félicitations encore une fois de plus Bill Clinton damwe nzambe alimentaire nyonso tu ya Congo wana donc mingi to le belara F victime po wana nazomona Armandi Kindu mon pote Goga délégation ya Paris nazomona mama Mimichi Keva donc mutu oyo baboka na orchestre nyonso tu azana kati F victime donc maman présidente internationale Milchek Mimichi Keva merci à toi mon vieux Coco Dilasio pour na mamonaka ndenge nini solisa ki petit na yo fambe donc nazo pesa annonce bomoni cadre kitoko be otoza awa to na kati ya kazenga o jaenda donc chez major teka ba vitre donc bar oyo simbi kazenga mobimba donc na kati ya Luanda donc chez major teka ba vitre donc awa ya kolia ya komela nyonso to eza sécurité za bien assuré na ndenga se wana vo matane étage do yo moko zo mona pena ke do ato ya kina muchomono ya iPhone 11 zala na opepele pour sécurité za na makasi app chez major teka ba vitre wana nazomona boss mo motema ya mama na biso Rolls depuis États-Unis donc ba mbote belé ba salutation comme na bino kuna donc bo continuer toujours ko soutenir idéologie TV ya David Ewembe autrement dit David Ewembe mwana mongala donc naomona wana jeudi da bayambula de longue jambe moi so banque sa kazenga mobimba so lati donc joyeux anniversaire encore une fois de plus Naomi Bitala la Cléopâtre moi c'est ya pembe ya kitoko ya mukuse donc mbotama ela motwa et encore wana suna mona ba staff nanga ba tuzana bango ba les playboy de fali pour na niveau Luanda donc il faut continuer ko s'abonner trop na chaîne idéologie TV pour yango des amarambe information nyonso tu ya fali bo nozo yango wana donc les playboy de fali pour pas boya bo s'abonner moi trop et ça la moi biso bon ba vrai bien quoi quand ndenge zala wana zo mona masa nanga zana bato belé na niveau ya Paris Francis Pindi papa na Princelia motema mama Chimene bambote belé sika bozali wa wana nazomona vie nanga Didé Nzolani donc mda simbi masolo ya kabelo na niveau ya Luanda il y a kazenga nini tu wana donc ezana maboko na ye wana donc mama na coiffeur makasi na kati ya mboka na biso donc oyo wana nazomona encore une fois masa nanga Trésor Kanta maître avocat donc mingi oloba ezali mais minitage ne kande muto mo kasebiso donc prochainement bo zelabo mona makambo ya sikasus ona bo mona te bo continuer ko s'abonner mingi na F victime pour yango ndeza makambo donc talaka biso les warriors de Fally Ipupa toujours en attaque di bange yokani pa Aigle Nzambe ba mission ya Congo nyo surtout donc merci encore une fois de plus mon boss Fally Ipupa le king Aigle donc wumela na yo wana na mona
notre directeur de marketing Ediba Diata motema ya mama Nana Boduga mama na Eldina donc bambote belé siko zwami mère Sabrina Kadima mama présidente ya ba playboy de so de fali pour na niveau ya Luanda Kazenga Angola mobimba Sabrina Kadima mukuse muluba mukuse za la raté di muluba mukia za la raté di donc merci à toi ma sœur Laurette Mbemba Mireille Makengo donc on se retrouve à la prochaine. Ciao, cause.